quand on parle de Congo, on va directement Congo ya singwe bonge faisons ngana no ya sika. Avant que bandele tonga me vongo ya sika. Ya ngomoni ke Congo ya sika yeko s'imposer na kata mikili. Congo ya sika, c'est super. J'adore le Congo. Babi Maurice Premier. Babi moi mon balé papa oh tonton oh ba kombo nyoso na pesa ye ndeka na lobaka Maurice Premier Congo ba Congo zango babi Congo ya sika.com Congo ya sika ya Maurice Premier. Samurai Tokushima Yagasaki. Présentation. Japonais noir, aza congolais. Japonais noir, aza congolais. Tokoyama, japonais noir, aza congolais. Atila Bondo, Tokoyama na kati ya samouraï. Ezali maison de couture te ezali samouraï. Samouraï de Tokoyama. Ceux qui osa japonais. Okotaka na kati ya masolo oyo. Je vous présente ce soir Atila Bondo Tokoyama, japonais noir. Mutabanda masolo ndenge bolataka ndenge touti Japon. Masolo et bandi. Défilé de mode Tokoyama 2016. Na le 13 février, na Katia Paris, et puis na mois de mars, na Katia Kin, na Romeo Golf, avec soutien, Yande Konabiso, star, Oya Sal Sakaba, Batunyo Soto, homme humanitaire, Fali Ipupa, Tokoyama défilé 2016. Balobi Maurice Premier, le Diego Kao, l'homme de Scandinavie, Tokyo, Namaboko Nayo, Yaka représenté Tokoyama. Avec le représentant valable à la maison Oyo, le mannequin le plus cher, Bébé Chico, Bokomo Naye. Bon, Sabino que donner de valeur à Bande Konabiso congolais. Et le mannequin le plus cher des samouraïs de Tokoyama, avec japonais noir, les maîtres Tati Bondo, Masolo Oyo. Alors je vous présente le géant mannequin Oyo babwaka bomone na live na Katia Temple place Masolo Bimaka. Bokoka moi. Je vous présente, voici le mannequin le plus géant. Bébé Chico. Bébé Chico neni. Bien, grand prêtre. Nandimi yo Bébé Chico. Kitoko. Konza Norvège. Kitoko makasi Congo ya sika. Et ça kosala ba découverte mystique. Yango ba biso ke non Maurice. Biloko yo lata ko pese bimaka. Ezan de kona congolais, japonais noir mutasala ka yango. Alors tant de bolati singai. Talandenge bolati singai. Ezali temple de samouraï. Vraiment yebisa biso Tokoyama eza nini pona nini secret na bino bolatisa ndenge nini. Tokoyama ezali marque oyo eningisaki monde depuis 2011. Donc ti na 2015. Siko Tokoyama ayeko tonga susu biloko ya 2016 obo moni nyonso. Biloko ya 2016 ya 2016 etake ngamo mannequin na mannequin le plus cher d'événements de Tokoyama, Bébé Chico, Château Rouge. Il y a un moniteur de la Venabiso, à Tilabon de Tokoyama, et t'as que présentation avec un grand prêtre Langai Maurice. Moi, il y a Norvège, des grands prêtres, des grands sapeurs. T'as représenté Tokoyama, ça dit que ma solo est bien zali. Tant qu'il y a un temple à Paris, il y a Tokoyama, ça dit que ma solo est en Zambie, zali. T'as que grand prêtre Maurice, mon conza Norvège, grand sapeur. On dit makala ta Tokoyama, donc ça veut dire que ce n'est pas facile. Donc animi na ta Tokoyama japonais noir japonais. Il y a beaucoup de Japon, événement Japon, sala marque na marque na animi na habité. Ce qui a aidé japonais noir à tirer bon Tokoyama. Il y a un le loyer à mon biso ta mannequin le plus cher
Bébé Chic au Château Rouge. On a présenté de tenir 2016. Et tant que tout ça dans 2016, l'événement est à 2016. Donc, tu as appelé la marche, ambition, défi, Ali, le 13 février, dans Paris, dans London, dans Norvège, dans Finlande, Bobo Sanate, Bobo Kataba frontière ya Fumwama. Le 13 février, tu as défilé néné avec invitation à un grand prêtre Maurice Mokonza Norvège. Donc, grand événement, boya, bozangate, mon appel, mannequin le plus cher, Bébé Chic au Château Rouge. Bébé Chic au Château Rouge, Nakata Samouraï, ya Tokoyama, avec Attila Bondo, japonais noir, yem tazo salaba œuvre oyo. Nga nabetaka yoji, mais nabetaka Yokohama, na ebaka teke zalaka ndeko nanga congolais. Mtasalaka yango na désormais nakolataka lisusu biloko wana te nakobeta eloko ndeko nanga azosala ndeko na ngai azokosala eza te azokopier azakosala ezali griffe na ye mtazali kosala bino bozomona ebimelaka nde na awa na kati ya temple oyo nyonso tu Bébé Chic abeti ebimelaka nde awa oyo nyonso bozali komona tokolakisa bino pièce par pièce ebimelaka nde awa masolo bokomona démonstration avant yemei yaya japonais noir balukaka bomona kate défilé oto ça les masolo ya défilé de mode 2016 tolat 2016 parce que na le bimité bobenga te s'il vous plaît wando benga na janvier de boko joyango na 2016 boko tokoyamba vraiment tokoyama donc tokoyamba masolo o na 2016 boko ndimate alors le 16 février Paris Kin défilé Tokoyama avec Tati Bondo, japonais noir, na katia temple, temple de samouraï, temple de Tokoyama, Ndebokomona Masolo. Alors, sans plus tarder, tout ça toujours na mannequin à nous présenter pièce par pièce. Déjà, on est allé voir Ndebokomona avant tout yambaye, mais payer pour mon na temple, il faut mettre malandenge à silence. Pendant 2 minutes, ça sabino pour mon akaete yazaka mutabaction. Alors, le mannequin, présenté Bisso, Biloko 2016 avant vous. 2016, yango, oui, Zali, quand c'est 2016, dans les limités, vous bien en amité, les gars, grand peu tarobi, yango 2016, dans mon monde à Biloko Aboité, mais ça la matière, t'as bien mova. Quel moteur m'a bé, le Congolais, moteur m'a bé à Bouya, t'as bien moteur à Biloko Aboé, moteur à Biloko, moteur m'a bé, t'as la moteur à Biloko Aboé. 2016. Botala Biloko Biloko Aboé, Botala Biloko. Qui est le moteur Mabé Tala? Tala Biloko 2016, c'est très mystique. Tokoyama, toujours tout à Tokoyama. Botala Biloko 2016. Tala. Oh, tongami awa na samouraï. Biloko nin bosali au défilé de mode de Kozala. Kin Paris avec Maurice Premier Congo Yassika, na direct TV à Zachary, honorable Zachary Bababaswe. Alors en passant, on salue le léopard de la SAP. Les Japonais noirs n'est pas ça la rabino. Bon, Biloko 2016 yango na ebimité. Nete loro oyo. Vers 2016, botande yango na esidité. Yango Tokoyama. Yango Tokoyama yango. Original Tokoyama. Pour mon yango na ebimité 2016, nete loro oyo. Et ça m'a dit en 2014, m'attends vieux beaucoup. Attends alors aboye, ya boye, ya père boye, fait beaucoup habiter dans concert moro boye na kin. C'est quoi 2016 ma ça quand le il y a 2016 c'était limité. Et ça on a marché. Donc à partir de janvier, bo benga libéra et ko bimana et bandana janvier. Et ça on a rayon. Tokoyama, au Tokoyama 2016 yango, mon yango 2016. Donc tant que à toi à temps plein, il y a Tokoyama, tout ça ba grand prêtre Maurice Mokonzi en Norvège, au mon libéra 2016 limité. Moi là-bas oyo, j'ai beaucoup la temps na année passée. Et ça un père mo bien rire, au ce toi deuxième sukoyo et version en oyo. On comprend en oyo. Tokoyama 2016. Bon mon libéra en oyo. Au ce que a chassé. Nan bo mon la tête là, Laura Boy. Bota le mo Laura Boy. Ya boy. Bota neza 2016 né limité na esilité en oyo. Bon non, Tokoyama. On comprend. Nan esilité. Maman ya. Mama botala susu mannequin na biso mannequin soit moi si azalia wa Christelle
botala ndenge te na niveau collection sika 2016 botala biloko boya bomona biloko. Voici Christelle. Ah Christelle tala sou biloko ya basi yango ya liawa o mannequin na biso Christelle dans la petite tenue à 2016 n'est limité. Il a défilé à 2016 le 13 février 2016. Na kacha parlé de boya et belé bo sangate to botaka do tenia boyi. Bota teni. Musique ko beta il a chassé dans les salamate. Le match tala les ali, le match chassé dans les salamate. Le bota ba teni alia ya marque na marque donc bota miso ngo bota bilo moko. Na le salamate, blora boyi. Bobla blora bo déjà tokoyama. Maman Christelle baluka batala yo vuma ba mona bolenge na yo nengo bimi na Yokohama. Tokoyama avec Attila Bondo japonais noir 2016 na janvier bobenga bota ba tenir ba maman. Bota ba tenir dans les salamate ba tenir boya chassé. Il a été dans les salamate. Bota ba tenir à 2016 ne bimité bobenga ba janvier bobenga libela. Siko te na janvier bobenga siko te na janvier bon ba tenir boya na Paris na temple ya Tokoyama. Boya eta que grand prêtre Maurice Mukonza Norvège. Congo ya sika suka na masolo boya bomona ke ba tenir na bomona te ya chasser à papier. Donc 2016 wana ezali Christelle mwana mwasi oyo soki bolingi vraiment ba modèle ya Tokoyama azana kati ya maison oyo awa nde ba conception ya prototype ya Tokoyama mais production na kati ya Japon. Alors je vous présente directement le maître Attila Bondo Tokoyama na kati ya plateau na kati ya temple bomona ndenge azali ndeni masolo elekaka. Voici le maître samouraï Tokoyama Attila Bondo. Je vous présente japonais noir Attila Bondo Tokoyama. Oh, grand maître, na système à sensei ya ba japonais. Shai. Ya. Alors, je vous présente maître Poussana Koto ozana kata temple na yo. Ngai nauti na Nagasaki, nauti na Hiroshima, nauti na Saitama, nauti na Kyoto, nauti na Yokohashi, nakoti masolo oyo na yebaka ke biloko oyo ezalaka ya ba japonais. Mais ba yebisi ngai ke awa to fabrika kaka, mais concepteur aza ndeko na yo congolais. Ngabi non ba congolais bazolata tozomona ba star minene lokola ba Papa Wemba ba Kofi Olomide bazolata eloko oyo na yebika ke salemaka awa na Japon balobi oui biso muto salaka yango mais conception biso salaka biso ba fabricant parce que ba matériel to sala ngonde zo sala finissage mais muta sala yango azali ndeko na yo ngala bi non ba pesinga kombo na yo komona na kamwe osa simple hein. Omoni batino se basala mabiloka minene bazara toujours simple. Ce que Jean-Paul Gauthier collègue nanga azara toujours simple. Hôteli Yemoko Yoji Amamoto azara toujours simple. Donc naza saperte naza créateur. Na obunna bino ba sapere comment? Ngapé sa perte présentateur toujours kaka ndeboyebi le Diego Kao Maurice Premier bazobenga siko le juif noir pona masolo ya presse congolaise na discipline la police nde omoni to découvrir yo to lingi information la source biloko sengi to laksa yango yo pona bandeko na biso ba congolais. Vraiment secret les anini parce que yo zo sana ba japonais au futaka bango combien po yo na o na ebité hein. Bon, omoni ce qui la futa bango pena mbongo ya mingi te pour la sana déjà na bango to yaki même boîte et na prétend na Lafayette na service à fabrication et puis bon na eko bima na sali ligne na ngai bon yo moni awa esiko kutinga awa esiko découvrir ngai eza na Château Rouge omoni moi bureau o ezali juste place ya temple oyo ya fabrication babilo otobo mona ka batu ba lata ba prototype nango ebima awa na préparer prototype na tiango
enveloppe na emballage ekei na expédie yango na Japon kuna basali fabrication na ekoti na bamaison ya fabrication yango moni ezongi so na Europe etekami mokili mobimba. Léon Mundele fumu na ba o fumu ayoji olobaki na ngai na ndimi sikoyo ke yeyo aza congolais et que kuna zo supporter bango pour na fabrication ya solo la kisa biso image ya solo parce que balobaki tozo kosa la kisa biso image ya Japon poto yeba ya solo ke Yokohama Tokohama ebimaka na kati ya Japon yeyo olobaki na lakisa bino fumu aba o fumu ayoji Tokohama les japonais noirs yeyo et que image wana tindela biso to mona vraiment que place Tokohama ezobima ndenge nini ba japonais bazo sala yango mais mutazo sala donc design ezali ndeko na biso congolais bandeko yo sapeur yo artiste soki vraiment ozalaka congolais ya solo soutenir ndeko na biso ami bimisi alobi abomamaki trop atiki bozolata bozosolate bozolobate bo soutenir ndeko congolais alobi tena bibima na loba bayebaki ezalaka ngai Tokoyama yeyo congolais soki ezouta na Japon ye mutatindaka yango conception lelo abimi po bomona ye en face to soutenir ye yango na défilé de mode Kin Paris le 13 février awa le 28 mars na kati ya Romeo Golf avec Fally Ipupa ya simbaka na ye ba bilenge ba jeune ba artiste moto na mawa motabisengo homme humanitaire Fally Ipupa ndeka to sololaka salisa mokili salisa Congo. Je vous présente japonais noir Attila Bondo Tokoyama. Tokoyama bomona ga na bilili na bilamba mais c'est Tokoyama c'est moi ngai yoyo o bozomona o ba pirata mokili mobimba na ba oyo kutu bazaki na autorisation ya fabrication te ba pirata na modèle moko ba yeba te que c'est qui est monsieur Tokoyama c'est moi Attila Bondo Tokoyama baninga bomona musala o bomona kana peut-être tant monsieur zala ba pirate ba vrai musala yango to bimi na temple ya Tokoyama ngamo na bimi la personne mais c'est Tokoyama bomoni ka bino mo o eza avant goût ba prototype ezokende lundi oyo na Japon monsieur c'est kende ki déjà naza na grand maman na défilé bomona bino mo boloba bo kamwa bi oh mututo lekaka na biso no yeyo mais nous il faut la simplicité balobi simplicité prestera la gloire donc ça dit to mikiti sa to yeba ndenge nini toko bimisa mu baninga elengi neti ba journaliste na biso moni abimie elengi talaga bino moko eza ba collection ezo bima na 2016 okokata ngo po bamona est-ce que vous avez langai batala talaga ndenge nini jupe pantalon ezo katana mbala moko ezo changer ezo tika la couper et là on a bino ngo japonais noir Attila Bondo Tokoyama. Attila Bondo Tokoyama yeyo vraiment tozui ye na kati ya temple awa basala kati eza ba prototype musala eza na Japon. Léon Mundele fumu na bao otinda kingai depuis ba Scandinavie na futi avion o futelingai hôtel bokomona na ye kokuta na ye o confirmer tindela kaka image parce que ba congolais baza tembe ba mona ndenge ezobima na usine eloko oyo foko za afia kaka tondimaka ba étranger pour ndimaka étranger la taka étranger ndeko na o payer yo congolais. Boyebi ki ngai Maurice Premier le Diego Kao na yaka ko découvrir ngai Maurice Premier le Diego Kao Congo ya sika to yaka ko luka biloko ya sika pona bakambo ya sika. Vraiment je vous félicite nakozala na défilé le 22 novembre 2016 na kati ya Tokyo nakozala sous ton invitation le 13 février na Paris Tokoya par la grâce de Dieu mais na kin tokozala na tante bande ko na kin partout aux sapeurs, aux artistes, bolataka. Nzokande boye bakate, mutasala ka prototype eza congolais. Congolais mutasala ka prototype. Bino bozolata. Bo dango tolobi banda lelo toko solana mese Kyoto ke banda lelo pou batiaka pe komba ndeko na biso. Wana vuma toko loba yango ata na procès. Batiaka komba ndeko na biso na 2016. Pour la 2016 bana kin bana mokili mobimba. Tokoyama yeyo bolukaki bomona boyeba
bozaka na point d'interrogation siko ngai moko yeyo na rendez-vous na bino na 2016 bientôt dans combien de jours dans 5 jours ou quelques jours donc ça dire beaucoup mona biloko yo mususu bo mona te o ba présenter bino za muke na bombeli bino ba grande surprise na 2016 banakin bana Europe bana muki Asia mokili mobimba la pesi bino bambo théâtre ba bonne fête na bino et bonne année. Merci, merci, bonne année, boss. Merci beaucoup. Merci. Merci, na temple nayo. Merci, papa. Et merci, na fumu na ba o Léon Munde na katia Tokyo. Mu obtindi billet au Futelinga Hotel. Na kutani na ye, ayambinga bien, na lié bien. Et puis na représenté bino yé, vraiment homme simple. Nzo kande, biloko wana obi ozo fabriqué kuna, yende mtatindaka donc prototype na yango ezo salema na Japon. Merci na ba artiste nous surtout ba soutenaka biso o bazolata ndeko na biso et à partir ba ndeko na biso ba japonais ba salaka yango. Merci beaucoup, vraiment félicitations. Rendez-vous na 2016 na défilé de mode avec Zachary na Romero na Kine et puis awa na katia Panama avec toute l'équipe ya B. Oye bandaka malamu suka malamu o eza publicité moko ya or. Non seulement publicité mais to na temple sous commande ya Léon Mundele Fumu na bao o eza représentant valable ya Tokoyama kuna na kati ya Japon et toye komona ye moko monsieur Atibondo japonais noir o ya salaka ba conception awa na kati ya France na bandeko na ba mindele po basungaka ye et batindi formule na Japon biloko bimi. Merci na bango ndeko na biso le mannequin akoya kotanga bakoma na bango nyoso pour na remercier bango nde basoutenir ka biloko Congo vraiment ozala malamu. Alors état-major Ngonda to pesi ba mbote ya trop parce que baza na kata terrain bazolanda kati na biso basket ebele état-major Ngonda basket ebele Christelle Moutinga mwana mwasi mannequin oyo aza mannequin na biso ya Congo ya sika to bombiye bokomona ya kobima mikolo avec Tokoyama 2016 bokomona bokondima te avec visage la japonaise bomonika ba cheveux en ezaki ya ba japonaise. Alors Solange Motema ya bébé Chico place bébé Chico ataka mutu vraiment mama bana batela mobale o malamu le mannequin congolais le géant. Voilà mannequin le plus cher ya Tokoyama. Alors Solange topé ce bambote pas mettre cobra le boko kukao mettre koba sauter bango coup de tête ba koikao mettre koba bambote place aux ali bambote na ya trop champion kalaming na kati ya mboka o ya Panama champion na kati ya combat de case bambote pas ya Dagger mettre Dagger champion du Congo mettre Dagger champion du Congo bambote topesi na Facebook d'or. On les a la kanakati à Bakin, ils la rappé awa. Kala tête tous découvrir. Bozo mon patron sérieux calme. Mais bota la ba evre naye na katia awa et yinda kamabe oza artiste baleka awa ba o prêtre boyo ka ba mindele baleka awa balia kasuki awa prêtre wana boko découvrir l'homme simple congolais aningisi château rouge na nengali sekité bambote et pai ya la patronne journaliste moi sur ozo na zuma mikolo yo na katia Congo ya sikapo ba mususu baza transféré alors to zui ya sika na masolo ya sika na katia pa na bureau pe ya sika alors bambote les gens c'est pas ya l'homme c'est là son cœur Papi Bouzi, l'homme selon son cœur, journaliste à mobile géant, 2 fois géant, beaucoup mon a el sous na katia Congo ya sika. Alors bambo de c'est pas ya Bivens, l'homme sérieux Bivens les chinois. Il va bien que Bivens les chinois ni hao ni Shoshema, ni Jana Ali, okoyoka yango Bivens les chinois. Donc congolais chinois Bivens bambo te na yango wana Bivens dedo. Alors to pesi bambo te pas ya Blaise Aline café noir de la Norvège Picho Pacho a sauté du con qui Picho Pacho bomoni biloko na yo nzoka nde bimelaka
awande conception picho pacho sota di konki na peso bambote bana so de nyoso Dani donc oh na peso bambote vraiment yoza très fort de mukrano dadi de mukrano dadi de mukrano yango yo bazo zela yo po baloba ki opesa ki commande na Tokoyama Dani yo noza saper a Scandinavie Dani na peso bambote de mukrano na peso bambote epa ya DJ l'enfant mystérieux Kabeji bambote na yo Casquito bambote na yo DJ na biso balele DJ balele bambote na yo félicitations na mariage ya maman maman sage ça qui souka mariage na plein cœur d'Élysée to sali mariage na cœur d'Élysée beaucoup monde na ba image wana félicitations lisus na Liliane Mundeka na mariage na katia bakin ba félicitations avec Bambalas baloba qui a trop mais beaucoup qui si félicitations bozo liba la syrienne za ba pambola bino bokende liboso na libota na bino bambote et pas ya nguli la grande dame étage ya suka nguli la grande dame bambote pas ya mama na biso Gode Matundu na peso bambote Kristalova bambote ya trop Anna Kibamba bambote ya trop Juliana Antonio na kata Autriche bambote ya mingi bambote lisusu na kati ya bana nyonso na kati awa bébé Chico ba maître Cobra bambote lisusu et pas ya Cédric peso bambote et puis merci beaucoup pour na bambote mais là nazo recevoir l'homme azo clôturer ma solo oyo Kolo Maison le mannequin géant bébé Chico bambote c'est la kitoko et Kolo Temple toti que la micro yemoko pesa l'homme de couleur le mannequin le plus géant ngai nastiki bino wana par la grâce de Dieu, ba joyeux Noël, ba bonne fête, mais mission eza ebele. Mais pour na lelo, na katia temple, tokutana na 2016. Le 13 février, défilé de mode mondial, Paris-Kin. Avec na TV, Direct TV, to pesino bambote. Tolek! Micro yango. Ouais, bana Kin, bana Paris, bana London. Tolo Blarara, toujours Tokoyama. Colossa 2016, toujours. Tolo toujours Tokoyama, la bonne Tokoyama, na kati ya temple na Château Rouge. O bozo mona toujours na lo besu blema toujours ya Tokoyama. O mona teni oyo ya 2016. Bana Paris, bana Kin, bobu kanate ba master, ba yaya ba leki, bana basi 2016 ali événement munene défilé à Tokoyama le 13 février. Boya bobo sanate bana mai Colossiens 2016. O mona teni oyo mona ve beaucoup. À l'Atawa, Kofi Olomide, à l'Atawa, Jubin Pianakutu, papa patria, bébé chéri, papa chéri, à l'Atawa, Oranson, pire via Katia Palin, à l'Atape Tokoyama. Yémola témoin, pire via Nyama Makama, ou pire via Mayamotema, à l'Atape Tokoyama. Donc, Félix Bazeko à l'Ata Tokoyama. Kama pas l'Ata Tokoyama. Ma grand prêtre Yakin, l'Ata Tokoyama. Bongo Bino ba master. Bongo Bino ba la maille. Japonais noir a ti la bonne Tokoyama. Boyana Paris na kata temple na Château Rouge. Au moment donc, Bobo Sanate 2016 événement ya janvier. Petit nanga Bob Lingele. Petit nanga Bob Lingele na Château Rouge. Donc Bobo Sanate, événement 2016. Donc bana Maï, bana Paris, bana Kin, événement 2016, Bobo Sanate le 13 février. Défilé mouné état que mannequin de plus cher. Donc Bobo Sanate donc boya bakilia ba resomba bobe ngam to benga janvier 2016. Donc tozana Solange Moke Motema, toi na Major Gomla, toi na Serge Panier, toi na bébé madame, toi na Mologami, toi na ya Tokoyama. Donc tout ce qui wana bana Paris, bana London,